Mais sans oublier, Elamba Bombi, cicatrice à Soto Nangai, Motemi Sipi, Bachok na Bachankre. Donc, Piana, maman est à des satisfaits. Kenny Piana, maman a couvert Mikolo. De nos bassam, ça l'a bien. Ferregola, c'est un artiste musicien. Oh, ya sala boulona, et bien, on te toni même na Samboula Toza. Oase quoi, Libolo, maman na e. Mbutelu kasu, masoko maman na e. Fali pou balifuni. Mabolo, maman oase quoi. Ferregola za mutobe, mutupa akufate. O monde to eboye, biso nyonso tozonga. Muto akufate tito tiki e tozongi. Mama babi to kotika te to koya biso nyonso na ba jeune na biso ba mama na bana to kosanga na biso nyonso poto yamba le padre. Amona makasi na biso amona bolamu na biso na Kongo neto lingaka ende to sutanaka ye. Je l'appelle tout à Ferregola. Tolo barade tan likambo salamité. Oase quoi? Concert na biso na Sipana di parler du peuple. Il y a le 19 août. Oase quoi lingata akelobe na gouvernement atia libala e. Lobi? Bola maman na e. Oase quoi? Yo, o memanga bibembe na mituka. Mais keba bibembe memona. O keba. Oki, o ebina lo oyemba na note. Na koya biso oase quoi? Na ko finga yo. Ni funi ya mama na yo. Oki. Keba na yo. Quand on parle de musicien, on parle de toi. Maleme, voilà, mesdames et messieurs, tous en ambiance, Bagoloa Basiliki, Zawadi atala yumbi. Pardon? Zawadi, Akimi, Balinga Pemana Kaya Makasese, Abomagi Bana Batuna Marti, Alexis Bangon Beka, Ale, Kelly Piana, Maman état de sate, Maman état de sate, Maman Kelly Piana, Bola Maman Nayo, Pardon, Kosimbate, pardon. Yasuka, Kelly Piana, Maman état de sate Zabiente, Kelly Piana, Maman a couvert Mikolo. Fali abomisi batu. Mais oase quoi, Libolo Maman na e. Mbutelu kasu masoko maman na e. Fali pou balifuni. Mabolo maman oase quoi. Voilà, Malem. Oase quoi. Omoni eloko yozo luka oase quoi. To pesa ko responsable mukolo. Oase quoi. Projet la mission les 19 ana parler du peuple. Yo lingi yo kasengo pona nani obsèque ya Veski. Hein? Bon, il faut faire date Photo préférée matanga quand même bino gobe. Bien sûr quand même matanga biso. Projet la mission zalaki déjà. Projet la mission zalaki déjà. Oase quoi. Dans un person responsable mukolo, on comprend. Ya ko retirer dossier na parler du peuple. Président Mbosso ayebi biso bandaka la toko tek demande na biso. Oase quoi mukolo. Ton finger yo. Au deuxième fois oase quoi. Ton finger yo oase quoi. Mutuna masese. Ve mutuna masese. Oza fait biso de respecter beaucoup. Oza musicien oza mutuna masese to lingaka pona masese na yo. Inspira ka biso ba jeune. Posa musicien te. Oyo kaki déjà qui te compte qui lettre to robeta le 19. Yo pe quoi le jour le 19 on a aucun compte lettre na biso. Oza pona to le la papa na biso. Mais zo test no pousse même le 20. Ve mi respecter. Mi respecter. Biso ba golo to un police to boy to manque mi respecter. Bonjour. Ouais, bonjour. Tout le monde est à l'aéroport à Kinshasa, Batebele, Baloba, Ferregola, Oyate, Lilo Banan, on arriver à Ferregola. Voilà, on est là pour Ferregola, donc c'est l'artiste musicien de notre pays. Il faut dire merci beaucoup à notre aidé, on appelle ça Ferregola. Donc, il y a un moment où les toye belé pour nous artiste, ça mené na mboka na biso. Après la prison, après Marambe Belé, l'artiste a décidé. Il y a raison à la mboka na dans on a biso yangwana en tant que Mathieu bon ce journaliste mais je suis jeune faut te soutenir ba jeune ba ensemble ça la bien Ferregola c'est un artiste musicien o ya sala boulot na bien on te toni même na Samboula Toza même na Samboula Boza Mathieu Bosch balobi Mikolo ming stade martyr zala qui retourne est-ce que Ferregola vraiment sera stade martyr ici ming to les polémique à stade te fallait beta stade na c'est bon félicitations bravo tout héritier wa pas le 25 to la bet tout à faire Ferregola to lo barade tant likambo salamité ba te belé ba critiquer ka fallait on ça plein té mais tout monde a plein donc tout siga tant donc Ferregola peut tant na so ekoki on est les chroniqueurs faut to ça boulot bien donc tant ya muninga so ekoki bo tigé lié boye ba neni au salam. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup, bonne chance et bon retour à Papa Hervé. On est là donc pour bien parler avec Papa Hervé. Merci beaucoup. Voilà, on continue. Balobi ba Gaulois baza vraiment déterminé. Toza na Samboula wa
mais ba Gaulois baza déterminé ya koyamba Ferrego l'artiste na bango. Ba Gaulois baza vraiment déterminé. To kota na kati malembe. OK. bien bagolo biso yo to pola mbula to ko yambaka papa Hervé papa social to epona etaka ba mama boye baye c'est gaza social to maman balobi ko tikala te ba mama babi to ko tikala te to ko ya biso nyonso na ba jeune na biso ba mama na bana to ko sanga na biso nyonso poto yamba les padres amona makasi na biso amona bolamu na biso na Kongo ndeto lingaka ende to sutanaka ye yango moni biso to yebwe mais to luka ne ba polo to tshana nzoto eso mona na tozi ba polo te tozi ba polo te to luka te ya kosomba. Maman un mot. Tozana kanda makasi. Tozana kanda ni. Tozi polo te taka to ko yamba président ya biso. Yaya okolo banini. Yaya na loba événement nyonso mona yango lelo nde totika sango. Ferrego aza mutu aboye mutu pa akufa te omonde toyeboye biso nyonso tozonga mutu akufa te ti totiki ye tozongi tokozonga o mutu azoki oxide osalema te ya biso fera papa sota aza maboko pembe donc mamune nyonso maboko pembe biso nyonso bafani maboko pembe nde papa ya biso azali talaka le meilleur voix africaine. Merci beaucoup. Baya bolo bani. Biso wa jeune swag banine bagolo toujours likolo. Basanga na ba ebele ba PZT. Bon retourne à notre leader Ferrego na Kinshasa. Notre ami leader maboko afongwama. Maintenant biso waze quoi. Oza professeur qui epesa ku musique est à l'ôté. Kobo ya mutu aleki ote. Ebele ba meka ba kokate. Fali PD. Ba wangila. Oh Jésus de Nias, leader à rumba congolaise. Merci beaucoup. Nasepel mingi na kumsina nzambe. Na kumsina nzambe nde patron na ngai anyati susu mabele na ye ya bakoko na ye. Donc merci na nzambe. Merci na ba fanatique tout ya Ferrego là. Ba golo na ba goloise, ba gladiator na ba donc balobi mikolo mingi stade martyr. Mingi stade martyr. To robeta ngona dada. Stade martyr robeta ngona dada. Stade martyr dada. Nzamba sa munene premièrement je passe na nzambe merci patron na ngai les padres o bakanisaki ake kufa mais lelo nzamba sali aso ya lelo na Kinshasa. Deuxièmement, on merci mingi na ba Gaulois, ba Gauloise, ba gladiator, na ba population tout ya Kinshasa ba yamba les padres bozawa. Donc papa mais sans oublier Elambe Bombi cicatrice ya nzoto na ngai. Motemi sipi ba chok na ba chancre. Donc vocal César Pachoti yango lobo kwanza ngoya nzambe DJ Shemo Petit Jésus Sisi Lubila Marcel na New York Koko Boduka na Paris J'aime beaucoup Raoul Itono Prince de Diamant Elambe Bombi cicatrice ya nzoto na ngai Motemi sipi ba chok na ba chancre yango Maboko biso toye mbule zo beta mais to ndimi to pola pola Ferrego là biso to saba na wenge to soutenir Ferrego là toujours to beta stade de martyr à deux fois stade les qui retourner te stade wana Ferrego là nem to apesa siko idéologie Ferrego là a baolango to beta deux fois 2 jours stade wana stade de martyr to beta 2 jours basangane belé baya Ferrego là ou pepe akangi pas wenge to ya pas Ferrego là. Voilà, nous continuons en direct de l'aéroport de Kinshasa. Toza na Julia wa Balobi, bana nyonso ba Gaulois baza vraiment mobilisé. Papa un mot.
bon on a le baga to se pe na rival pas de mboko yo o so kinga ndeko o so kinga nani yeba ngota la pala o puyaka Jésus otola ndako yebi o puyaka Jésus yo za ndeke nga na Jésus o sambela nga na pala na yo na kati wana ba peka isala ba rue awa ba benga so ba kain so kain wana apokola mama na idio zoba na ba ratele o nya salaka père na monyo boye kitoko taka ba golo ba responsable ken piana yo papa to goloa peso ko mona ken piana to ko beta yo ken piana fo yebisa yeke gola azali mukolo mabele place azo vanda faire gola za muumbu muteke ça veut dire que yende mukolo kin place azo vanda pas faire le loko pese pour la vie ko bengana ya kozonga awutana no wapi awuta wapi ken piana na mutu abimise na media tozo kana kawana bo pese gaz voilà balobi bagolois vous a vraiment mobilisé. Est-ce que stade martyr vous a prêt? Bon, et le Koyo, et là ça déjà que toi la volonté. Et le Koyo, là ça déjà que toi es capable. Il y a un salaire macabra bien à martyr wana. Et là on a senga, bas non senga, bas comme ça na 20 mains et ça quoi litaba. Bati avec même. Matabis. Jamais. Mutasa et le retour à Zuka maman comment ba nommé. Il y a un champion d'Afrique. Na micho obenga meloko wana. Asa eloko te maman apesi gas wana. Asa nango. Asa na terre mérité place wana. Champion d'Afrique to c'est là lelo. To vandi awa. Mbule beti tana neto zali. Mbula soke beta ite ko sa nya sa ndengeni. Alors to longo awa ti palais. Bandeko biso pe ba palais na palais bazali ba c'est la biso to zane a to longo a tikuna to sana yi. OK. On a la Ticabino balobi bagolois baza vraiment mobilisé en plein Loba papa. Ouais sali à tous les Gaulois. Nazana c'est un mingi na famille na to kutani boye. Ça eloko ba pesi. Ba monter baza bela attaque bien ba pesi ba ngoteni ni volonté mutema bayoki bien babité bolingo papa te oza papa ezana bato o de ba pesa ba ngombongo ba ya oyamba artiste oui bazali ba monter muso pesa ba mbongo ba pesa ba 3000 mais ba ye ba songi feed ba muso ba komaki te ba sukira banzela ba baluki mais to ye to ze belé makasi ça même mbongo ba pesi ata ba carburant ba celi mutu te to ye na bolingo papa na bolingo na bolingo artiste na biso yango na lo bana ba tout ba ndoko lo ba o bunga kinsela zonga Jésus vient bientôt Jésus Christ soyez babi muto ça ba question poser ba question azo sambela mais azo réponse papa réponse des ali ba kufela ki bande ko na ba stade ba kufela ki bande ko ba peta ki bande ko belé bo sa kimia bo mona pesa bite pas so kiti bo ba no peut-être ba obika vous comprenez bo la kimia papa babi rendez-vous le 19 OK. Voilà bagolois bazat déterminé chef Mbote là. Ouais Mbote papa Mbote. Moni bino la Siambu la boza vraiment déterminé ya koyamba artiste na bino lilo bana donc il y a lobeza et belé mais ngongeza mukuse. Ouais donc point toujours donc tozaba golois toye pona papa donc Jésus azo lelo donc marambezo bongwana lelo donc marambezo changer donc matoi ezongeli koyoka banzembo bien ba voix mélancolique voix moro kitoko donc ya lobeza ebele vraiment donc ya lobeza ebele balobi mikolo mingi stade martyr bagolois na jet set mbabo préparer bon biso tobeta ça de martyr na 2023 parce que calendrier eza mukuse donc ba wangila ba beta ya ofele biso tobeta ofele te biso tobeta concert donc total budget concert tobeta concert net stade de martyr to robeta to fongole école ou bien to robeta to tongi meuble donc biso tobeta musique ofele te o robeta musique bo tondi mais autant na budget na o sa yelo te donc eza inutile biso to sala vie na biso pona biso to tozotala bato mosusu te